C'est quoi Mike Lokamba? On peut comprendre monene ya mona mai wana na mamboloko la date de John a considéré yango comme héritier. Ya même ba misia pa ndo sala musala a memi ki sinzo ra yima lobai ke non seulement récompense ou ya salé pa na ye mais récompense na ndenge ki sinzo ra a umeli na musala oyo. C'est la parole biwa taye na chambre na boss asiliki na habité boss asiliki ni asiliki pona makasi wa bengi pe. Oui, ça va. Azo silika kaka ya longola mwana ote yo moko mutu osengaka ye passeport lobaka mwana keno kese moko boye bameme poto bakotie ba studio nga na yebi héritier très bien so bato mosusu bayebi héritier lelo nga na yebi héritier atongo. Vous comprenez? Yo mona héritier ta papa même plutôt parler combien de fois loba mabe ya héritier watanabi déjà mon héritier inde ye moko boye na parquet ou bien apporter plainte ou bien tinda bato basala ceci cela héritier qui baba biloko wana ta bakola héritier combo. Est-ce que on a vu un jour à Bozouite en solo parce que tout le monde qui s'y trouve à la peine ma casse na photo non pas de problème na héritier pour la vidéo pas de problème na héritier oui pas de problème na héritier papa Manike a tcheko longwa ya Prince Babia na mutu ya Kisinjo tandis que biso toyebi ba histoire très bien que Manike na Karine Mokonzi bazwaka conflit moko grave Manike alobaka ba retomber à conflit na biso na kolakisa onga na olongola mwana la team Manike pa beta seta lobi yoza kolo ke c'était siko pourquoi Manike azolinga lati sanjora neti kolongwa Prince zaina héritier aza décideur ya vie na ye aza décideur ya orchestre na ye koloba Karine te aza eloko te banda tongo team non na la team Karine azala peser makasi non Mike kolanda papa kolanda tendenga bandai ko sala ba base na ya kuzoba Mike Mike et bima na internet ça héritier mona mabe héritier mona mabe azala ki pembe na wata yo kakasité eza lokola yo ndenge validé za pembe na so ki validé ça likambo est-ce que ça ka yo forcément mto tindi non nga na confirmer yango héritier alaxinga téléphone na ye aoki sanga ba voice le moment le likambo ni salami agangeli Karine apekisi Karine ozo lingo salir image na nga okoma agaza Karine et puis réponse à Karine na okina audio à Karine réponse des Karine parce que ngana yebi Manique de John Erabeli tokenda otale na hôpital na pokwa nango pa lobi no olala awate faut futa mbongo po bi hôpital tozwaki to futa mbongo wana po bi hôpital mais na habité après 2 jours na moni yo na Manique na kati hôpital Manique afandi na même mbetu o to futa ki abima na habité est-ce que bokochaki ke Manique tokende to créer ka baisse na même hôpital. Et puis émission pour votre information émission oyo sala ki olobi ki oginota la Manique natika la tala ngotenza batala parce que wana to zalani na tongo to tiki ba zong semai oui natika la même pas ko tala ngo na poko to yokuta siko soki 5e chassé et lingesile. OK Manique m'a appelé nzamba otalanga Manique m'a appelé pour me dire que Mike Lokamba otikinga boendeni bato musu bazoya otalanga mais yo jusqu'à présent nazoyate comprendre na tuni hôpital les awa ngana na hôpital te Manique a raté penal liwa en tout cas moi na moi so asambelaka danga dai tapo ayelaki bato musu bakufaka bongo Manique a piqué penal crise makasi premier mai batie esimbité deuxième mai batie esimbité troisième mai esimbité Mike comme na 4e arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozo na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci beaucoup Banapoto, Bandeko Bolanda biso partout à travers le monde. Lelo Ken Piana na ye vraiment koluka ndeko na biso Mike Lokamba po ya kosola eza vraiment ebele na ebike Belinda Mangwata la Lion d'Or o libanga na bandango liboso boye po na ebike Belinda Mangwata la Lion d'Or mobile na ende pena sal azwanga pena pesanga conseil parmi ba sécurité ya fali o bazalaka na Bexi. Comme ma solo to sola na Mike Lokambeza polémique ezo régner entre Mike na ndeko na biso Kisinjora. Mike Lokamba balobi aza mopelisi moto. Mike Lokamba avant asalisa manike émission babi Mike Lokamba amelisaka manike mwa biloko. Ba polémique eza ebele ba artiste musicien baskoke mbongo ya matanga defa otoko lango pe awa kaka. Ba polémique eza ebele héritier Wata na be héritier Wata toki il paraît ba musicien msusu kaka lelo ba musicien ebele bakimi héritier lelo babangi kokende Turquie po Turquie eza mboko ya po Turquie fo bazonga kini ebele bakimi Wata lelo ndenge il paraît ndenge tozoka na barime. Mike Lokamba bonjour. Oh Makizembe, bonjour, bonjour Ken Piana, bonjour Fimuna Fimbu, et puis bonjour na bande réunion surtout basi occasion Talabiso pour le moment. Bonjour. Bonne santé. Non ça va, quand nous sommes hyper bien, on est là, tout le monde va bien et surtout que nous avons la gloire hein, voilà. 2022, tu as commencé vraiment dans les meilleures conditions. Et merci vraiment Nanzambe Oazoba Telabiso. Merci beaucoup Mike. Félicitations à Moni Mikolo vraiment boulot pena et koti pena nenge pena diaspora lingara. Te Ken Piana foi baki omoni biso to ba combattant. OK. Biso to za pena donc ba vrai soldat na kati ya monde o ya presse. Soko tali génération na biso na presse ligne au moins bande comme ça bazate. OK. Ba limois mais biso tozo bunda toujours na ba génération montante, tozo bunda na ba 4e génération, tozo bunda na ba 5e génération et les loso toza boye ezaka kake koyeba musala. OK. Pour te maintenir maramna biso succès, il faut discipliner zala oye papé et lokonini ozolingo sala na vie yango wana est très important. Donc voilà, yango zomona tout le temps on est là. Toto lesa bat na internet sana mametali ya Denis Lesse to lesa ki to lese pena to ngisi bat bandako to pesi bat ba 100,000 v ba 200,000 v ozomola lazwa ka na ngoma makambo ezala ngoma makambo
Et puis voilà, deuxième actualité sous yango to petit bateau actualité à Kisinzora. OK. Merci. Mike Lokamba na musala na biso 2021 bato ba remarkaki moi ba division ezalaki trop entre biso na biso zomona bao bakana bango koto bao kana bango koto. Est-ce que musala wana ya kozala division est-ce que na 2022 vraiment et kozala important to zala sous division de tozaki liboso? Moi je pense que division d'abord Nzambe afin de remplacer division ezate. OK. Division ezalaka en Angleterre pour ezalaki 2022 division ezalaki ou encore 2022 division na makamunyo surtout na ba domaine nyonso tout. So déjà bon en relation moko avec quelqu'un il faut bozala vrai. OK. Pour les autres toujours remarquer que baninga na biso baza vrai na bisoté. OK. Ozomona donc moi je pense que quand il y a une division ou bien qu'on a un esprit à division ils ont apporté leur moroté. Muto ya na division a un esprit mabisi. OK. Et là dia bondoki. Donc ozolinga okabola batu. Ozolinga ndeko wana apanza na etel. Donc ça dia un esprit mo ya mabe. Donc pour nanga division quoi apporter leur moroté surtout que dans monde oyo bat ba baraté photos ala toujours ensemble. Les lorsque qui muta kweleli likamo par exemple ozomona na mona ki état généraux ya presse et à président de la République au mona tous les journalistes ya local bazaki présent. Voilà. Mais ozomona que non absence remarquable ba journalistes en ligne, presse en ligne. Tozala qui était pour l'année parce que biso na biso to linganité. Donc voilà. Mike kota la lelo tozoyika dossier mo boye. Moi ba remere circulaki bazoluka Mike bazoluka Ken bazoluka Idor to monaki vraiment bandeko na biso pe ba journaliste belé bazalaki sima ya makambo bazali ko soutenir batu oyo balingaki basala moi dossier yango bandeko wana bakomaki ko sala kutu be émission ya ko piéger pona dossier wana epela kaka moto na bité koluka kolimusa baninga avantage ni ezalaka entre que baninga mususu bazala te pour batu ba gagner na bité avantage ni batu baninga bazwa soki biso peut-être tozaki bloqué. Je pense que Ken Pena nato le bango awa na makambo etali na rubrique otunenga ya division moni to lingana ndenga solo to na vraiment na bolingwa solo. Moi je pense que souffrance ya Ken Pena yango te esengonanga. OK. Souffrance ya Aidor Bokwala yango te ozala esengonanga. OK. Donc nga ponanga bandeko oyo yozoloba awa bien que nga pena na précision na bango te mais ndenge yozoloba awa so bazalaki na sima dossier na biso pour que banuire bakanga basala ata bakangi Mike Lokamba par exemple. Non sala ndesini na okufa te so bakangi Ken Pena lelo okufa pete okobima kaka pour dire tout simplement que kosala muninga mabe eza nango eloko moko ya eza na tina moko te. Mike Lokamba bato bazo qualifier que opelisaka moto yo luka toujours ba problème place problème ezate na plateau na yo na émission mususu ko olekisa olekisi kaka tokena tina kaya ndeko na biso manike na Kisinjora babi yondo pelisi moto ya guerre vraiment makasi parce que bandeko ba Holanda biso baza ebele surtout to moni Kisinjora aleli mingi na kombo na yo ke Mike Lokamba comment ko permettre manike alba ba propos alobaki olekisi yango. Très bien Ken Pena. Ouais. Na ebité batutu bauta la biso surtout za 10 chaînes na kati ya mboka oyo na RDC. OK. Chaîne oyo yak ezala pena tumba za fimbo na fimbo. Voilà ngana boya. C'est ça. On pose ba question. Non, ngana poser onde ba question. Ngana poser yo onde ba question lelo. Na boité na li na fait comprendre batu que non. Ezaka Mike Lokamba te mutapelisa moto. Ah, opelisa ba moto bele Mike. Na rapelo ba moto msusu. Ntine. To mona période mo Kabuya kana miko na yo. Kabuya na ba plateau nyonso akenda aleka na bien. Mais soki azu micro ya Mike Lokamba. To santa apena ke Kabuya akenda toujours mabe. Voilà. En plus, système ango tozo ebate ba invité na yo o bazaka ya moi ba drink to ebite soki osombela bango nini ava ba banda émission. Donc yozo benga manike achaka ba drink. Manike ye moko déjà alobarango ke a air moko betaka air moko atika déjà kotala pe Mike Lokamba yo bato ba sepelisa ko pe makasi ezaka bato pe na ba nyataka mo ba plan trop
Yo ok ça. Bon, token de pitch, token de droit. Nandolo baki, nandolo ba Ken Piala. D'abord internet cop nango isa base. OK. Internet. Bat bola ndanga bato bana ba chaîne. OK. Ngala osala ba 12 ans yango na kati ya presse aline. Cop ya internet. Il y a actualité, ils ont base. OK. Pas tout le gambon tu as commerce. Voilà. Biso doit ta business qui est bien. Tout dépendre de mon côté, tout ça la libéral. OK. On comprend. Les leçons inga na zui pasteur mo boy na titre normal. Et ba ki dans les canaba 1000 vies na. Ba tu ba talango bien. Ba talango te. Mais ba zora na tielo au moins scandale, au moins to comme na ba 100 000 vies, ba 50 000 vies. Pour dire tout simplement que non, to vivre dans un monde oyo il y a to viser ba intérêt na biso. Voilà, ba intérêt na biso. Ba intérêt na biso zani, ils a par rapport à ba diaspora. OK. Oyo bana ba problème. Oh non c'est un problème. Oh ba pesa biso impression que batala biso mingi pona ba base, batala biso mingi pona ba polémique. Bango balinga tumba et indi, fimbu na fimbu. Fiakola bango. Ozomona, on va blog est un peu agressif, blog bango balingaka. OK. Alors, ngala linga pété que non na yambi mutu aya ko salela nga kisango na émission. OK. Intérêt nanga ezaki batu batala batu ba commenter pour que revenir nanga ezala wana. OK. Revenir le but que na salir image à moto. Pour batu loba yozo zo mbongo koto image à batu yozo sali. Ngai Ken Piana na musala o na respecter le moko ko finga moto te ko sala pe diffamation te surtout vie privée. OK. Ko sala diffamation te soza na ba confirmation te ou bien na information vraie te. OK. Et l'on a évitera yango wana. So par exemple n'attendre mon micro et que mutu azoloba consentement na yi azoloba oyo yi azo penser koloba il a fallu Mike Lokamba salani par exemple non salani ezaka mambo ya manikete to yambara pe er mo awa ba musicien ya Héritier Watanabe donc ende na dossier manike na normal nazo zonga na biso OK to yambara ba musicien ya Héritier Watanabe namba bon presque nyoso tout OK namba pe même Héritier à plusieurs reprises mais eloko bango ba bimisaka na kati ya mutema na bango. Est-ce que ezalaka ke no coaching à Mike Lokamba? Jamais. Na la yamba Héritier en Afrique du Sud, na ba na émission moko o komba ba charge bima. O komba ba charge bima, émission pe ça la baisse na niveau ça na. Ya blague te o ba charge na za carré. Ah, c'est ça. Ba charge c'est ça carré. On comprend? Et ça la baisse na niveau ça na te. Maintenant mutaza libre ya ko émettre ba vie na ye ya koloba o ya zo penser. Moi je pense que na kaya maniqué parce que litozonga wana na kaya maniqué d'abord nga na kendaki pas maniqué na cadre que non azobela. OK. Mais tellement na soldat. Au moins lelo moi mundu ki bimi. Mundu ki fait bima. Et bête il fait bima. Atanzora ndeka zaona ayebi. Atanzora soki lelo abeli. To souhaiter te. Atanga personne abeli. Même atanga moso na beli. Nini fimbu na fimbu ekoya na caméra oya yo moko te voilà ken jamais yo la ta costume oya yo moko na otala Mike la non oya la caméra voilà ezala bongo mais Mike ngasi ko question nga eza simple avant bosa na manike émission o pesa ke ba condition ni po bosa émission bon to pesa condition ta Ken Piana là to sala émission na kisenzo combien de fois na bien na plateau na pesa ke condition to pesa condition parce que nga na yebi Manique de John Erabeli tokenda otale na hôpital na poko nango pa lobi na olala awa te foko futa mbongo po bi hôpital tozwaki to futa mbongo wana po bi hôpital. OK. Mais na habité après 2 jours na moni yo na Manique na kati ya hôpital Manique afandi na même mbetu o to futaki ke abima. OK. Na habité est-ce que bokochaki ke Manique tokende to créer ka baisse na même hôpital bien zalaki nini esala ke okuta Manique na hôpital soso. Parfois, ça fait rigoler la question. On comprend, c'est plutôt parler. Non. En fait, Narolobake, Manique m'a appelé. Manique m'a appelé pour me dire que Mike Lokamba, au Tikinga Bouende, Batumsu Bazoya au Talanga, mais jusqu'à présent, Nazoyate. Vous comprenez? Na tout ni hôpital les Awap. On a avec hôpital terre. Yem t'informer hôpital les ana bambolé yangwana côté à Selemba voilà yangwana na super voiture nanga inde na keta la Manique na keno talent ko assister mais même temps de to kena avec munduki na même caméra to comme kuna na moni Manique na kati réception d'abord to moni na kati réception ngala habiter na kuti na kati hôpital mais na réception na kati réception ali ya biloko na yebo mona ke olia wana ba nini
te ba fruit na bossa ba kombango so ba ki par rapport à ce bani voilà et après tout le monde a zoli ba bloko ba fruit to solo li wana si habite stava to ko tana kati so boni bosalanga interview to ko tipe na kati ambe ngako tout simple et puis émission pour votre information émission oyo sala ki olobi ki okino tala manike na tikala tala ngotenza batala parce que wana to zalane na tongo to tiki ba zong semai oui na tikala même pas ko tala ngo na pokwa to yokuta siko soki 5e chassé elinge sila OK 5e chassé pene elinge sila na ba pokwa wana ndeto profiter to sali mo elemana OK alali pe jour wango lobi na ngonde falaki to ya na mbongo po abima bona benga manike alors na benga to préciser on me ko benga manike parce que na tuna ye kotala ni yo benga ki ngai aussi longtemps zela ndé aussi longtemps Ken penalbi ba futaki mbongo po biso to yaki déjà kobimisa est-ce qu'on a comprendre te moto abimaki bo se retrouver sur l'hôpital ndenge nini zela to benga des jeunes Isidore Mbuyeli Ngabe voilà to benga des jeunes Isidore Mbuyeli Ngabe mwana France ya solo leki anana Ngabe sonné yine mto préciser biso a préciser parce que ngana zongo pena na zongo neti kabal bosali na manique de John parce que moto asia bimaki siko boke suko se retrouver dans 4 n'habite à répondre mais on va insister parce que ngana kokota la ngaza mukolo ken pia na naza responsable et puis naza responsable na kokota na ba journée na yeba ngai principe na ngai za la son na l'émission na montu na linga ko sala briefing te wana eza éthique na déontologie voilà ngana sala ba bêtise wana te ba makambo wana te na lobaki on d'abord est-ce que manike pas talama il faut attendre comme nzora wana na temps normal parce que na moni ko tu be émission o maniki azo sala ko te lanjora et tale ma bien que o afingi njora na yamba ki awa non ngala ke naki to ino tala ye mais to profiter que to appeler les mots et azo bela après sa message ceci cela mais par après subitement to moni il y a lobby ko ko koloba donc bato balonga na focus wana que tout ça la cabale ceci cela non ça la cabale pour ni qui sinzora sera bongi lelo eza sengo na ngate voilà parce que ngana qui sinzora to yebani donc voilà est-ce que on a vu njora bo 8 ans sur la parce que tout le monde qui sinzora za azole la pena makasi na poto non ba ce problème na héritier pour na vidéo wana ba ce problème na héritier oui ba ce problème na héritier là papa qui sinzora za problème na héritier pour nani héritier sali nini pour za problème na ngana yebi héritier très bien so ba tumusu ba yebi héritier lelo ngana yebi héritier tongo OK vous comprenez yo mon héritier ta papa même plutôt parler combien de fois le ba mabe ya héritier watanabi voilà déjà mon héritier inde ye moko boye na parquet ou bien apporter plainte ou bien tinda bat ba sala ceci cela héritier qui ba biloko wana ta ba kola héritier kombo moto sida héritier watanabi ba benga ye ba pesa ba kombo azana papa lelo ba réalité bima ke ba kosela ka makambo lelo ebima ke ba kosela makambo papa mutu ni na ngoko akolinga ba coller kombo ki azana sida ki azana 4 lettres mutu ni ngo linga parce que ça va kabal ka ya ba ndeko na maison mère voilà tozonga na biso na polémique ba mona héritier azana lumière ba si ba hollandais faut ko latisse kombo ana po voilà pour na ko salir peut-être mutabat voilà so c'est quoi Mike Lokamba peut-être comprendre pas monene ya mona mai wana na mambo lokola deti de John a considérer yango comme héritier ya même ba misia pa ndo sala musala a memi ki sinzo raima lobai ke non seulement récompense ou ya salé pa na ye mais récompense na ndenge ki sinzora a umeli na musala donc à valoriser culture congolaise culture africaine ndé récompenser voilà Mike Lokamba est-ce que Herman Nike azolo baba propos bongo zwaki tenter ya kopesa ne fils que conseil que ozo kende moke au-delà makasi voilà ken piano moi je pense que dans une émission là tout ça la intervention ce que moni mutalo ba mabe au contredire OK ngala osala ngote ke hors caméra na sala kiango devant caméra au moins so landi pene émission na bien ozomona ke non tozaki biso mibalesi avec Aïdor tozoyi bisa ke non manike koloba boyete OK manike pourquoi ozoloba non pas jusque là je vais aller très loin pour nous réussir que non et ça na biloko mususu ba proposer un peu déplacer autokata qu'on a montage OK so ki tembe Berlin vous en a Brit nango vous en a Brit
soki tembe pesanga bote wana il faut na kotisa babiloko bokataki ezongela soka biso non esebeti mundu non ezonga po bato bazolo bakeno na tikaki natikaki nyonso te natiki balongoli ba injire nalongoli ba injire nalongoli ba injire mais Mike malgré longoli ba injire malgré monsieur Zalaki na poser moi question muke Mike pona yo ndengo moneli malade o manike abelaki c'est le constat yo sali ponga pe nazala na manike yo pozala na manike biso mi balende bato tozana te ba support ya Manique de John est-ce que Manique de John voyage en Jorande et puis qui sage pe na crise wana te tozala pe na clair na j'ai été toujours clair papa moni musala nga na lobaka nga na chance c'était musicien mo fulanga ken pe na biso to meli to s'imposer na ba propre effort na yo moko le lokombo et se marquer alors pendant la vérité donc on a zala posate que non na bomba ou bien na banga mutu kingani donc voilà Manique yemo kazala ki clair na émission to salaki akelango très loin pendant le que non eni oyo nazana yemo mtalobi nazala nango depuis kala parce que akundoli voilà yemo kalobaki yango ezaki eza munoko ya keni te munoko nanga te munoko nani ya Manique yemoko mais yemo kalobaki yango papa toza ba analyste quand même to mena domaine oyo réponse oyo bato bazela pa nanga yango wana réponse ya bango moko oyo Manique alobaki eni oyo azalaka na yango bomba epimi. Cela veut dire que attaque des gens en talabiso c'est là ce que toza non tozala au milieu du village parce que njoko aza mutu na biso Manique pe mutu elingelo ba tout simplement que Manique voyage en Zora suite ndenga lobaki passe après qui suite ya ko rater voyage na avec Fabregas yenda ya rataki visa njoko akepa watazui ndesiko basa basite papa basa basi koto muninga a raté koto muninga azui soko za mutema makasi te ekosala ndenge sali Manique okobela AVC okay voilà ozomona mais obike bato ba Hollande biso ba mona malade ya Manique neti gravité mais biso bato o tozana Kinshasa toyebike Manique a raté penal liwa parce que mais oui ngake ndaki premier jour ba docteur bazo expliquer biso na ebite edina bazalaki na ba Valdi bazalaki babi en tout cas mwana mwasi asambelaka etako ayelaki bato mosusu bakufaka bongo Manique apika pena crise ya makasi premier mai batie esimbi te deuxième mai batie esimbi te troisième mai esimbi te Mike tokomi na quatrième ezosimba te cinquième nde bamoni nzoto Manique sikoyo ebandi ozonga ok parce que jour au biso tokendaki abando tambola baomona ba image wana tozwi na réception tokene na mbetu azotambola na bon ndenge olobi ke ezalaki bongo te na débit azali vraiment azali na yo yepe na Manique asayoki bien Mike est-ce que ozoboule te tolukela Manique solution pe non solution ezaka ki par rapport ya ba visa ngo pe visa za pe lo côté soki bon nana dévoilons kaka baloba atanga mboka te na benga mutu moko na bulai pona Manique na bon ça va sope yo pe ya nikanisi et il est bien il est bien ça na benga pour le retour ezalaka preuve non nga lingi pena tozwa Manique pas de problème parce que tu es capable pe monisa Manique pe poto yango olia ami boma likolo ya njoka ke poto pourquoi pas aye to kotisi na nini to salika ba démarche ndenge salema non mais fa kota na nini na liste ya entreprise to tue na liste ya bangagé voilà personnel voilà je donne la chance là donc voilà c'est ils ont un problème donc on a ndol il y a pas de problème parce que dans la voyage moko wa na ba na salle surprise dans le bakala mingi mais tellement mais ba sala ka moto surprise na voyage c'est parce que présence physique ya moto na ba surprise na sens nini c'est important surprise na sens nini surprise ezate que non malama o ke voyager non surprise ezate que non bon bongama na moi oyo
ozo voyager tel pays nanga na salon kala mingi. OK. Donc voilà, ce pays une idée, on peut ajouter, il y a pas de problème. OK, pour un problème exact. Yo boule za to akendo. Mais na yebisa yo Mike Lokamba. Nga pesa ko boult. Na yebisa yo omoni lelo bande ko na biso ya internet. Lo baka po bazala reconnaissante. Ya bande ko belé ba obima mikolo, ngande na tia bango na tio ya ba voyage poto. Ah bon? Non, eza makambo mususu. Tolinga lo batete zela batu bango moko peut-être ba témoigner que bino bokenda na ba grâce ba musicien na lo ba peta moi muke. Kasi nalobi bo. C'est musicien. Mike Lokamba ki na voyage na sima musicien mais kozala na sous les trop, sous la fungola nga pena mémoire. Donc na tika na souvenir. Na yebi ndenge na ko orienter mutu, osali pe makambo zu visa mbangu. Mais Franck ba kenda na nzela musicien. Yango nga azoloba Franck akenda na nzela musicien. Mais ça va falloir bloquer voyage yo qui a pris. Bon na habité Franck ya lobaki asali moko na habité nde ya Franck eza. Oyo bisunga nani? À part Franck nana ngo oyo ko. Eh na zape na ba journaliste un jour bango moko il faut pas ça témoigner. Nani quel bien. Vous avez pas l'été. Ba bomo na ba défiler awa. Donc bango moko un jour ceux qui ba lobby et ça la bien. OK. Na senga ki open na bi Mike yaka to luka to kende to limwana nu to kende. Yo moko lobaki to zelanan. Donc Mike kotala njora lelo na Manic de John. Conseil ni ko pesa bango na vie. Bazala na distance ya libela. Voilà. Ou bien basala ba blague yo basala ke mo bazongani bafandi. Parce que ça vie mobimba ya bato na risque. Ngai na loba nzora, kisi nzora. Otala ngai. Kisi nzora otala ngai. Na yebi ko ti Belgique. Omoni bambuma. Amoni bambuma. Voilà. Bozo kanga très bien. Manique de John, général Etumba, bozo kanga. Je pense que makamuna bino o ya benda simbatika e bandi leloté. Bandakala. Bandakala. Balati swangonde. Voilà, bolati sangai mikumba na binoté. Et puis na souhaiter jamais que un jour bokabona yona kisinzora ou encore yona manique. Na souhaiter en moté. Bref. Et arrivant à un moment moko boye Manique a sali mission a simbi famille en Nzora. Bon ils allaient au simbi famille. Non, au lobby on souhaitait un jour bakabona mais obi ke ko kabona msupe za la solution. Non, ko kabona msupe c'est la solution mais ceux qui za famille ba bango pe kakasi. Non, ils allaient appeler solution ko kabona. Il y a un adage congolais. Balobani ni singa famille benda naka katana te. Cela veut dire quoi papa? Makile za na kati kuna. Makile zali. Attendez-les. Beaucoup tana kaka. Balobi te que faut bozalaka à tout moment bozala ensemble mais faut yeba que non on a tante nanga o ndeko nanga o c'est là. Na bando lobake ngala zo appelle coup de fil ya Kisinzora. L'air Manique ça dérapage na ba émission. Qui ça lobi trop c'est trop. Tout yo famille s'est décidé va porter Manique plainte. Na mission bosalaki. Té mission les cas 2021 je crois février 2020 donc il y a cela 2 ans yango. Réaction dans les ayaki ni pour mon akeno na linga moto te entre bango mibale. Entre bango mibale. Oui, na linga ba sona te. Mais Mike merci de ça. Edenga ta mwa muke na ba question olinga ka moto te entre bango mibale. C'est les ça idée. Na yebisa Kisinzora en tout cas so kangisi Manique na sepela na hote. OK. Parce que Manique za ndeko na yo. Mon avis, moto tout déjà kangisi ka moto. OK. Ils ont place à bien te, place à passer. Ils ont bomier. Biso to kangisa ba karine, to la ça bon ba 3 jours na ba crime après crime, ba ça les transferts type nini parquet. On a habité ceux qui carine olinganga un jour na vie na habité. Vous comprenez? Donc cela veut dire que quand ça mutueza truc a bien été. OK. Voilà, on a revenu maintenant na question. Merci beaucoup. Est-ce que Mike vous reconnaître que oui. Principal biaza na kati ya danger. OK. Bato baza la base ya beshek ya principal biaza Manique na Kisinzora. Nde basala ke principal bien avancé te. Na boya ngotin, ceux qui ba maman mi balé bazo bunda. Bazo soana. Déjà ko soana na bango eza na à la famille te mais comme public. Et comme na lié aux public. Et comme na lié au yo batu tout bayebi. Carrément image
ya mwana bino ezala bien te et surtout soki kaka kombo pe ya mwana bozo swana o afini mwana bozo swana o ya koteli mwana bozo swana o ya lobi babotela ki passeport pa ya héritier o lobi yene mutasala ki boy ozo mona teke bango moko baza à la base pour nanga baza à la base ya ko déstabiliser carrière ya prince. Or c'est jeune azana merci na nini na Mike bien. est-ce que vous reconnaître période moko oyo prince Babi azobeta pas héritier? OK. Qui sinjo asala ba propagande que soki héritier alongoli prince te po bango ba besoin prince atanga classe soki alongoli ete akofula melaye akokata bilamba pona héritier po abebisa avenir ya mwana bango ozo reconnaître ba période wana ou bien ozo reconnaître ango? Mais qu'on reconnaître que c'est bien bon, mais aujourd'hui, pour Nanga, ce n'est pas parce que le plus important. Tout le bâtiment Marambonio Samaniki à Zoloba, a la faute. C'est ça, il y a la Zoloba. Dans Zoloba, les images sont là. Ok. Mon avantage Internet, c'est ça. Ils ont la télévision, la TV, l'équipe, et c'est non. Mais la image Internet, c'est ça là. Ok. Il suffit que nous bêta titrage, et bimi na on balamoko. Merci. Mais ouais. Tout le monde y paie. Manike. Ache kolongwa ya Prince Babia na mutu ya Kisinjora. Tandis que biso toyebi ba histoire très bien que Manike na Karine Mokonzi bazwaka conflit moko grave. Manike alobaka ba retomber conflit na biso na kolakisa onga na olongola mwana la team. Manike pa beta seta lobi yoza kolo ke c'était. Karine yabisaka lobi moni a partir à lobi mwana no akonyata te na olongola yi. Pourquoi Maniki azolinga lati Sanjora neti kolongwa prince ezali na mokanzo? Voilà, soko tali koto ndengo mo rappeler batuke mam onzo alobaka. Soko tali pe koto yo na ndengo lobi Maniki alobaka. Ngapo na nga bango mi balé fo ba stopper makambo wana. Et ba stopper makambo wana ezo salir bango, ezo salir pe image ya moi na bango. Vous comprenez? Les c'est important té. C'est important té. Bo to mona la force ya makambo Njora zala loba. Ils allaient peser pena na mato ya héritier te. Héritier azaba beta okara. Mais Manike azui rankini na Karine. Nde héritier yo longola siko prince. C'est Karine en dehors ya ki attaché des princes bazali na ba relation na bango mususu na non, kozwa ke Karine a komi ko décider na place ya leader. Non, pas ko décider. Moni Karine azalaki l'autre côté et pas ya non, azalaki loko parce que yenda décider à lobby prince à partir à lobby à longo. À profiter quand on a makambo ezaki à l'occasion de il y a profiter ça circonstance c'est-à-dire il y a lobby likambo c'est trop mais Mike ça c'est circonstance pardon bato kenena baké voyage héritier memina ni prince nangola OK koto etikali makele les osalama héritier sala pour na prince makele les osalama yene mta éviter héritier aza décideur ya vie na ye aza décideur ya orchestre na ye koloba Karine te aza lo côté banda tongo team non na la team Karine azala peser makasi Mike non Mike kolanda papa kolanda tendenga bandai ko sala ba base na ya buzoba Mike PZT Mike biso tozala tova jana héritier Angola est-ce que ebike yo kana Angola wana héritier azela acha Karine na ba même condition o ya fan ba ije ndo beta mawana te Karine ya on a benga ba Karine wana en dehors ya ba problème ya zanango Karine na ba fille internet azala penda grande soldate bangona ba glory olang ba guerrière vraiment ba ebi ko créer makambo. OK na peso exemple typique héritier a solorana prêtre Karine qui a sauté premier à l'ambi prêtre Karine a la facilité que prêtre ango amela lepe mamboma. OK vous comprenez amela nini allez mamboma allez bamboma oui bon bangala bonte vous comprenez héritier a solana prêtre oyo mais Karine aza tout près ya ko mibwaka bongo héritier ayi bande prêtre mona mbuma Kisinjora mona na Belgique donc bango basedaka na bango batie na nini wana na ngolo zolo bezaki na bokasité ya héritier te. OK vous comprenez donc tanga komba bato te jotar wana ya ngola na pesi bambote alors na zonga pona olobaki ngai tokenda Afrique du Sud héritier na moment oyo nani Karine a clasher les mamans na biso Sylvie Mampata vous basa na okende na yo to koma tipasiana to koma voilà. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques
Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous, derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte 6 fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Et bien l'internet ça hérité mon amabé hérité mon amabé azalaki pembeni na wata yo kaka cité eza lokola yo ndenge valider za pembeni na so ki valider ça likambo est-ce que ça ka yo forcément mto tindi non nga na confirmer yango héritier alaxinga téléphone na ye aoki sanga ba voice le moment le likambo ni salami a gangeli Karine a pekisi Karine ozolingo salir image nanga okoma a Gaza Karine et puis réponse à Karine na audio à Karine réponse à Karine comment mando bengaye na kala na bosani alobi ngona alobi ke ngaite gloria ndemo bantu babandaki omona fi wana te no sala munanda ku ya sopi ya mama si dejima pata si c'est là cela veut dire quoi makambo o mususu Karine bandai ko sala héritier azalaki mais une fois salami héritier bande ko gangela ye na peso exemple moko ngape nazala na kati ya balatim yana koloba héritier aza courant nango te ndeti yo ozala la team zela te non nazalaka na bango nazalaka na bango nini obatinda yo non nga batindanga te mais na oyebisa yo eloko moko lelo discussion ezo ekotia wati bana wera nyonso to bazoya ko dénigrer Kofi que Kofi koma koloba wera a formateur te wera za encadreur wera za formateur Mike wera jour moko héritier na wera bakutana na boîte oyo créaka polémique Karine mokonzi azwaka vers soki abamba soki nini ozoyeba nazoyeba ok jour wana na oyebi so tozalaka na Béatrice Hotel nazoyeba très bien Charlie Mobutu aye alobi wata na boîte boye eza koyinda wera koti akuti Karine balingi bakata nzembo na yo po wera koti Karine afashe mabe ayindisi alingi abamba kutu soki nani yango efaka bamba vers na bosa lisolo yango mwa moke ekitia matisa biso bakar tokota bakar tokende otala na nano na miniti oyo ngana wera nani akolia moninga na moto na boîte ozo comprendre yo lobi batindaka te mais ayoki acte ya bongo ke Karine amanke neti papa na ye wera akokai pe kotinda peti ke non boyebisa Karine atika bimata ozo comprendre na moment oyo esalamaki wana j'étais au courant na moment esalamaka wana mpona héritier agangela ubi apekisa ou encore ayebisa Karine ke mambo sali omanke papa nanga il faut yango na télévision il faut aloba ngo na miso ya bato ke c'est là mais tokenda ti na boîte bokenda na boîte atinda bino boino komanke wera ensemble
to manke wera te mais zalaki amezire sikoyo ke succès na ena wera na minute nani ezo peser naza journaliste on a côté la mutu moko te na bomba ngote qui ne sait pas que monte zalaki climat zalaki bien entre à l'époque climat zalaki bien entre Weranson et Héritier Watanabe qui ne le sait pas mutu tout aza au courant yebi makambo wana to bomba ngote parce que Héritier yemoko lo bango batikala ko pesa chance c'était na maison mère aloba yango et les lors mi ko sala ba prouesse l'œuvre a commis ko avancer na moment to bon ba tenir biso regard te to rebeta masolo kala na moment o ya commis ko mata bangomba en tout cas il bisanga zala na place ya moto mais cela ne veut pas dire que atindaki Karine yem atindaki Karine azwa mulanga bamba sope muto azalaki na Weranson non Karine a ça makambu na sentiment a ça makambu selon ye mais là est comme peu bongo moi héritier boaka ezate. OK, merci Mike. To lukato sekuisa bato baza olala mo mukete. Mike. Sorry. Lelo na moni ba misia wera ba komi ko ya ko défendre wera lelo ki wera za formateur tandis que kolongwa na bango nyonso ba boyaka ba bitotika la za formation te ba bimisa vidéo moko boye wera zo emba nzembo aselo na ebite so ebi vidéo wana. C'est là lobby biso nde tozala former wera na ba studio non sikos non Mike ngana lingi to lotoke na likambo moi muke pourquoi ba musicien ya wera balongwa ka ba kwa sala même système na falite aira un système est toujours respect mo pao to mona ngo ti lelo fali abomba ba secret ya vie na nyonso tu na mutema est-ce que ozalaki moma ba ya bimali susu ba défendre vie na ba papa mon avis na moteur en éducation na ye fali soit en éducation à bien par exemple et le but est que Mike Lokamba faut ça la en éducation pour fali azalango donc et puis la comparaison n'est pas raison na mambo zoloba awa moi je pense que oui ba salara mabe à l'époque ba yana ba langage moko il y a bien été envers Weranson ou abimisa bango ba boyana Weranson je me souviens encore mais lelo bazo pe sa impression ya ko linga Weranson il y a la vérité à Weranson mais la vérité reste vérité nga polanga bande on a su abeta libanda na époque wana il y a fala la kisaka que non azana éducation à bien à la kisaka que non azana ambition et puis à la kisaka maturité non seulement maturité na vie humaine mais sur le plan musical vous comprenez à mon avis que non faut pas avoir un problème. Il faut soigner carrière nanga. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, il faut bimana boui. Exemple à suivre avec les artistes au Bazo Lingolongwa là-bas. D'abord, qu'est-ce qu'il y a battu sous? Mais na magamolobi ya formateur. Un petit ce qui question zanini. Non, tozolo banati Kofi Olomide lobi na musique formateur azalaka te. Formateur azana domaine surtout. Azana domaine surtout. Kofi alobi boy bana batu nyonso bayaka na talent na bango yango dans lobat tolobi boy c'est un être humain Mike tolobi boy c'est un être humain OK ata Kofi alobi mabe yango mais tolobi boy batu oyo baka ko contredire formation ya wera ezaka bano bauti na maboko na ye moko baye ko boya baboya ils étaient inconscients OK ko boya mutu lobi te ke ozo eza vérité yango ozo boya OK ozobo ya vérité et consciemment c'est-à-dire place à A na monaki par exemple Ken Piana na mutuka na jeep ya pembe ngana na télévision nazo ba noter atambola na jeep te atambola na moto moi ko boya bango bazobo ya wana ignorance donc à l'époque ba musicien wana bazalaki inconscient est-ce que on reconnaître que kokende na bango projet na bango zalaki wera akoma parterre bakenda sala mauvaise campagne pour na ko détruire OK c'est ouais bimisi bango basala ngo campagne ya ko déstabiliser yango wana zolo bana ba musicien ni par exemple nyonso o balongwa kana ba bakosala le makina ba o balongwa moko tout le bana héritier pe business ala qui a déstabiliser tout le monde non héritier wata za mutasuka yeto ko longola mais tout le monde o balongwa liboso héritier o balongwa yana tunaki o balongwa liboso héritier watana oui parce que tout le monde a langage na bango itikala ozala bien té voir même que tout le monde a la muka les marqué. C'est ça qui n'est. Oui, en tant que leader, stratège, tout le monde koto batum sous bailler ceci c'est là. Donc Balinga vraiment tu vois la raison place wana
que bah Pesagi Weranson balingaki te que Weranson a continué sur le plan musical. OK. Donc voilà, on a zo banana c'est le baza ebele parce que lelo c'est le azo le ka défendre Wera azo contredire Kofi tandis que moi non fingi Wera to ko le ka c'est le azate bah c'est le baza ba enfant Rodrigue. Tu comprends? C'est-à-dire que bazongi na maboko ya ba papa na bango. Après avoir salé papa no ba ne belé papa zaka papa moi na père otika la moi là. OK. Mike namoni misala osala eza ebele vraiment toko stopper émission ezala net moi premier volume parce que ma sola eza ebele mais et permettre tout faut sola dossier à mbongo ya defa ndenge ba expliquer il faut to solo la bato ba lembongo ngana osenga na justice congolaise te fa kanga bato ba lembongo kanga bango famille defa oza donc bato ba lembongo batanga bango famille defa olelo dossier ana toko kotango dossier lisusu ya génération 5 tozomona fali azaki na ba adversaire mais le lot adversaire azal souté rivalité a fallu aujourd'hui azozala te azate apparemment azate mais apparemment na lobaki on déjà une émission récente que héritier Watanabe dans 5 ans dans 3 ans comme rival il a fallu pour ouais wana to souhaiter bongo to souhaiter comme pe bongo parce que tu as besoin musique na biso ezala ne tozala mona otangi fali otangi faire koto mais to moni loko wana na héritier comme ko ya na place oyo na place au faire azala ki héritier comme oyo évidemment voilà. C'est à dire que azo kende bien donc avenir ezali assurance ezali ba misala neza palpable zo monana wana sur le plan communautaire ce qui toke sur le plan international to mona fali to mona innocent na sima non na ndenga communauté congolaise tozwa fali fali aza likolo tomona wata Hollanda soki toke na ndenge international tomona fali tomona innocent pe neti na maboko ya fali loko tobengi rivalité ezo remplir ba critères belé na kati ya musique. OK. Ezo remplir ba critères belé, c'est-à-dire que d'abord musicien faut la stable koleka fali ou bien kolokola fali. OK. Musicien il faut banzembo na ye batu ba yokango koleka fali ou bien ezala kola fali. Musicien faut la réalisation à album. OK. Lokola fali ou bien koleka fali. Merci. Musicien il faut à même orchestre na poto. Koleka fali ou bien lokola fali, il y a pas critères wana tozomona c'est héritier watana. Merci Mike, merci. Mais Inosbi ça va. Inosbi sur le plan international. Sur le plan vraiment tu comparer na héritier sur le plan international. En tout cas musique ya Inosbi tamboli makasi par rapport à musique ya héritier. Ça va. Donc wana pena côté wana il faut tozalaka dans la meilleure condition donc aza bien super bien. Voilà. Merci Mike. Topesa bambote bave Luizon Mbata balanda biso bakoko Arafat Luizon Mbata topesa bambote ve Luizon Mbata Basser Pauline Lumumba RDC Monde umina te wana ser nanga ezaneti bave na biso ba place di Ebio restaurant business class il y a placé di Ebio o afanda na ba ansi luzolo place moko mais ve na Jimmy Bila obo isoute ve na Jimmy Bila o patron na boaka ve Jimmy la ana pe na ba pesinga te Belinda Mangwata la Lion d'Or govie na Gauthier Mascotte na pesi mbote koko Arafat Makizembe pe na pesi bambote donc Mboyel pardon Yannick Kinia force de frappe Yannick Kinia wana mutambongo wa Fred voilà to pesi bambote. En tout cas, Adel Djoro Bago danger, Prince Yaweli. Tout ce qui n'a pas non. Tout ce qui en tout cas, Batou va tenir sur regarder l'essentiel était à éclaircir Batou. Aller Django le roi de Chicago na PC Bambote. Il y a que tenir Batou qui na mangambo leki ya manike. Entre Djora qui Sinjora biso to ana biso au milieu du village. Au milieu du village. Ni contre. Ce qui ba papana, bazo papana. Ndenge babanda ki famille na bango biso to zalate. Voilà, ndé ba papana mais biso to ya poto bomaka moto. To bomaka moto ndé ni po ba miko ya kana po moto epele. Merci. Mike
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.